Coucou la famille. Bonjour à tout le monde. Bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bon déjeuner dès ce matin. Bonjour, bonne journée. Les mercredi. Kola la kola muka, Nicolizo Kende. Voilà, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizubino boboto bondeko nakati ya mabota na bino. Bon service na ba obazo kene musala et puis bonne chance na ba obazo luka musala. Bandeko na ngai na tongo lelo te kola musa conscience na ba konzi na biso oyo baza na mboka. Bakonzi oyo batali côté sécurité, bakonzi na biso chef de l'état, basoda na biso, police, rôle na bango parce que za musala toyela ka makambo etali musala. Alors lelo tolingi to pesa bango conseil, alors beau partager to lobela mboka na tongo ya lelo. Pourquoi pas to vanda mon muke et au salapi très bien. Voilà. Bayenge na bandeko na biso ya Burundi ya Congo na église ya PV ya Longo bayenge boboto bondeko na bandeko na biso église catholique. Shalom shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom bisika bizubino, respect ebele na ba chef coutumier na biso. Vraiment bandeko na biso pe ya témoin de Jéhovah to pesimino ba bonjour et ki na bandeko na biso New apostolique Armée d'Isali. Bonjour Nabino, mon père fille parti à Armée d'Isali et puis Tolobi Penaman de Konapso Bambizilement, salam alaikum, bisika bisubino. Vraiment bande konanga insécurité et koti makasi oyo babengi makasi na kati ya Congo, insécurité ya kosakana te. Alors bande konanga boyebi ke mboka etambolaka na babiloko ya intérieur na extérieur, import na export. Yangonde esala ki mboka efungwama. Même bozomona économie ya UK et banjo kita parce que babimi na Union européenne. Donc babiloko ebele bande ko uta na ba mboka wana musu bande ko kota sans douane et comme ko futa douane. Donc biso peto tinda babiloko libanda il faut futa mbongo ofuti awa batu bafuti kuna. Donc économie comme il peut pas si vie comme cher parce que import na export eza otambola malamu te. Vous comprendre. Donc vie intérieure na vie extérieure ezo balana te. Alors Congo na biso insécurité o eza na Congo bande konangai iton toyebite na toyebite so na mboka nini insécurité so ya makasi eza na modèle wana. Insécurité ya kosakana te. Soko bimi oke musala parce que balobi c'est lui qui ne travaille pas, ne mange pas. Ndeka na ipsa rabino. Ceux qui ovandi si mutu moko boya sala raté na ndako nozo leisa ozo sala péché. Ceux qui mutu comme adulte, il faut travailler, amener quelque chose pour na bolia na kati ndako, pour na yepe alia. Ceux qui ont même pas $2 ou ceux qui ont contribué aux olé ici au fêlé parce que les balles comme il passe dans vendaka na muto na leisa non, ils ont péché. Babi, c'est lui qui ne travaille pas, ne mange pas. Alors, bande konanga boye bisangai, c'est quoi bande konanga biso bazana gouvernement, ba policier na biso, ba to environnement, ministre na biso, ya affaires étrangères, bozo sala nini na sécurité makasi boye, ministre na biso économie, je crois faut ezala, si je me trompe pas, ezali mobile ya Amida. Vraiment, bozo sala nini kamere, bozo sala ni parce que insécurité wa les hommes make économie ekotika la kosimbate. Na ndenge ni nanya kolinga keni ko investir na mboka oyo eza na insécurité makasi bongo. Même si nazana ba potentialité, na koza na mayele, na koza na ida bien, na ya na mboka na ngai na bimisa ba mayele wana. Na insécurité ande mwana tango zo bima ba bomio. Transport nyonso et comme suspect. Transport nyonso na kati ya mboka wana, même moto suspect.
te musuku takoloba nazo ata moto eza polele nazomona nzela bazomemanga mais oza na kati ya moto mbala moko moto adevie abandi kokende okokima ndeni okomikweyisa na moto et puis soki bamemi yo ndenge wana eza lokola 2 personnes okomona moto awa moto na siyona bakotia yo du fait kozaka na katikati so bayebi ke bakoenleve yo moto ayeka papa azwi yo moko quelques minutes omona moto mosusu asaute na nsima bokomi mibale abandi komema bino yo ozokanisa bookende nzela moko nzoka baenleve yo ale akangi yo makasi abloke yo me nga tokokweya na moto yango bandeko na ngai eza bien fo osaka sport nga moto ya moto okosi biso nyonso tokokufa bomemanga nzela bomemanga te bochange la direction non nakokomela bino muselulu bokokomprete tokweyi biso nyonso tuna moto na nsima na yo moto tokokweya loba boba apres so bobamanga masasi ka boye bozwanga te mboka na fo bato badevelope sport ndenge na Chine na kala ezalaka bongo baye kodevelope karate chinois nyonso ayebaka karate mpona kose défendre. En tout cas, ministre éducation, s'il te plaît, développer sport dans le école. Sport, on a besoin de et ça va très bien. Développer un côté, ça, c'est quoi, karaté, dini, nini, boxe, nini, na katia sport. Il y a école, ti na quartier. Batouba ba maître nyoso ba fungula ba kwe mutu nyoso yeba ko se défendre parce que à lire aux autres qui devant les choses en tout cas une sécurité sur que côté les gens ba ko kufa les sous plus et puis nanya ko kende ko investir et puis biso ba étranger biso ba toto bima tonton to kende ke na mboka to memaka mbongo to memaka babilokos to memaka biloko ebele pour ko aider population wana siko yebisanga neti nga bona ko banga na ko kekutu te nga fona ke na place on aza à l'aise na yebi ke na otambola à l'aise na okende na ngai na lati ndenge na lingi na bongami o ezake na ba lunette ya pamba ba botoli yo siko na otambola ndeni sans lunette perruque ba botoli biloko matoi ba botoli insécurité ya kosakana te bandeko nanga eza kitoko te na parla ndeko moko mwasi abengi ngai alobila danoise mobali nanga ke Congo akendaka na ye Congo en tout cas ayebisaka na na famille te asoka komi na aéroport azwi taxi nga pe na yebi yaya nanga propre personnel na Belgique soka putango bandeko ya kin bande koloba te to bande pe koyeba kutu te au moins pas taxi telemi liboso bakitisi bango bototeli kabo ya Julien na ye bo sepeli bo bimi na lupango boke bozu ba valise ta musuko to déjà chauffeur azo kitela bango ba valise ye na mobali ba kotila bango na lupango batiki biloko na bango na kati ya voiture chorabe boke zo biloko chauffeur azo bimisa après to futier so bango ba ina ba mbongo ya wana te bazai biso to futi taxi men wa ubi pa ba pesi $. Mais yebisa ngai bande ko benga te baloba ke boya ko biso na aéroport na tele ba taxi eza wana même nga na kena mboka nyonso nde na voyage na benga mutu te ba taxi uba soki ezali obengi uba ba taxi temi na aéroport o mati neti na Danemark balingi uba wana te baboya société wana ba taxi eza na aéroport wana ebele mais na Congo ko mata te ndeko mobali ya ke Congo banleve ye heureusement babomi te me babotoli nyonso bandeko nanga neti nga munazanga bo mikolo na ba crise nanga yo siko mobali nango ke na Congo babotoli nyonso mbongo ngona okezonga panda futelo tike ozonga. Ne croyez pas que tozaka na ba millions, tozaka soki na ba combien na kati ya bandako. Non, muto kosala sacrifice na mbongo na ye wana za nango bande kwa kena Congo mwana mobali wana mati na kati ya voiture. Nzoka ndeza taxi ya ba bandi, ba zui ba kena ye ba enlever 3 jours. 3 jours banda mobali akenda téléphone te eloko te. Ye sozo kena Congo kanga ba téléphone ya mwasi na mutu. Kanga ba téléphone na mobali na mutu, kanga ba téléphone na bana na ba camarade na mutu.
Ngana kanga bando kanga ba numéro ba téléphone siko na kanga kate ata ya mwana nga moko te na yebi na mutu ni ya mobile na nga na yebi te na mutu na yebi te mais na kala pena bando kanga ba numéro bato boto zonge l'habitude ko kanga ba téléphone bino bato boni nga bokine na ba Kongo wana bu kanga ba téléphone ndeko mobile wana ba kei ne ba boto lié tout ba tiki lokola mutu liboma. Kaka kaleson na sengle après 3 jours. Allié pété l'eau côté ba boaki côté zamba. Abandi ko makolo. Baki ko tika e ba mutu moka moni ba pesi pantalon na sengle baki ko tike tina famille na e. Bandi ko lele ba refoule ya ba. Bandi ko refoule ya. Refoulé ya. Numéro pas moi si na kanga na mutute. Heureusement bande kone basana ba numéro aketi na famille na bango. Bonso azaki na bande côté. Bonso ba na Kongo bon bande ko bon ba na Kasai. Bonso bande ko bon ba na bandundu kuna bazai na Kisangani nini akome na kin après bande kone ba na libana mboka. Anga sandeni. Siko moi s'il fallait look akat oh ba boto li nyoso na passeport nyoso na mbon azaki na valeur à $5,000 mimai na maboko na passeport tout ekei akangami na kin kuna asaki 2 mois na Kinshasa moi ça va dire quoi démarche heureusement quand ndenga zaki wana ba bengi ambassade na babenga ambassade na bango bakoti batali na système batali nini ba ticket ndenge nini na voyager ki tout basungi baselele mikanda azongi alapindai akozonga iso na komote mais tamsanga ke ça va faire tamsanga ke ça makamwa bien alors insécurité à boy alors police bozo salani musala police eza ko sécuriser peuple. Mais police na biso akoma ko nyoko la peuple ko mela ba masanga na nzela général na biso général soki kaso tele la biso makambo insécurité papa au travail ka tellement bien ça tele la biso penza parce que ils sont bibisa ba policier belé ba tambola kana butu 24h/24 na ba point so stratégique ba kokanga batu wana nyoso tu bobi misata mbongo ata na côté même bande ko ta to lia bien te mais bande ko bazala vraiment na sécurité ya makasi misala butu peza laka muto ko ke azoke na musana butu azo bien sentinelle ou bien osala na usine moko a okene ndenge ni insécurité ya modèle andengwana mutu pa ko ya kosala ayeko salingai ayeko implanter usine moko na Congo et ba nous sala 24h/24 nde ba usine ezaka ya ba chocolat ba usine ya ba tomate ya ba nini ba sala 24h/24 ba usine sala ba poignée ba porte ba saka 24h/24 ngale na yaki na mboko sika na saki na usine moko ba sala ba poignée ba porte ngale zaki côté ya emballage bandi konama 24h/24 donc bato musu ba matin à 6h ba yeko 6 suki erni ba musu ba koti 14h ba 6 boy ba 22h bato 22h ba koti ba 6 na tongo tourner et autres kabo rotation siko bato mbutu na insécurité na Congo boye bisanga ba koke musala ndeni quand même sou batio na poste na yo oza policier sala musala na yo batela peuple wana soko zo batela bango même na miso nzambe nzaba ko pesa o récompense. Yo moko soso obaluki biso okomiso kuluna okomiso ko enlever peuple na yo moko to bato ko ya ndenge ni bande ko nanga bo partager bo like émission bande ko bino bat boke na Congo insécurité za makasi boke bana ba ketch na ba taxi na bani na ebité so bando louer ba voiture na bino so bando tambola na bato parce que okotambola pena ndeko na bokoti na taxi ba voyou ba porte nyoso ba kangi pa. Donc, compliqué. Bande koto comme moi, 3 témoignages parce que toi qui na biso, toi ko développer en gros. En tout cas, bande ko bokeba. Avant na kene bota la moi si o. Adrienne, merci. Adrienne, ma fille, bisous à toi.
Botala Adrienne, moi, je suis publié. Botala bien. J'espère que vous tanga. Ma camille a commis. Laetitia. Na yope. Une abonnée, mon Dieu. Luka ata musala ya ménage. Oyo vinini. Oyoki. Abonné et Adrien. Bayebani. Balibonné na biso. Botala ye bien. Libonné Adrien. Bayebani. Azakana Congo. Donc Adrien. Akende pe Congo mingi. Netingape. Nazana ba bonné nanga. Balibonné nanga bana Angola. Bana Congo. Baza partout. Na Gabon. Na Congo Brazzaville. Na pesibino mbote bandeko nanga Congo Brazzaville. Mais. Si vous abonné Oyo, aza parmi bateau bazo enlevé bateau na Congo. Tango Adrien a moni aebi akina na Congo bakutana. Si vous mutu ya boye. Adrien osa na chance aye alobi maman la danoise ozoya na Congo biso tokozala wana. Ne t'inquiète pas biso moko babonné tokozala toya kozwa yo. Nzoka nde ba enlevaka bateau. Libonné bandeko boyoka nanu mwa ba audio oyo boyoka audio ali boso a boyoka na audio mwana mwasi d'abord posé bocha na mafoli boyoka na dévier bango na accélérer vitesse na kabamba na longwe na katisi presque à savu nazo bolanda na leki di marché na leki bandela ndeni bato moto bakoya tema liboso na nga et puis na héros ba 20h to ke ba 21h na kamati na dévier bango na accélérer vitesse na kabamba na longwe na katisi prince Kasavu nazo continuer kabamba na leki di marché na leki di marin na komi na l'équipe plateau leki na kabamba so l'équipe plateau moi la police moko ezaka wana ezaka nini de l'école na komi na de l'école wana place nani la police wana ya ba roulage ya souci tu va PCR bazala wana na moni bango sikoyo na sima azaki na katikati azosala bango sini boye bolanda ye na ndenge aboye nazomona ndenge azolakisa ye na beleli mbala moko voi mpe eza te bandeko bakidnapere baakselere mbala moko bakomi na bokasa soma wana bakiti bapalangani motara kebo bawana mibale bakiti oyo mosu wana azobelela voi azokende te azwi bokasa bandosala nde soki ekindu tout droit nde tellement ke nani naza na bandeko nanga bazaka na kabamba bokasa wana na parke mutuka place wana beleli balingi bakidnapenga émotion bandeko nauti osala mwa video moko wana nde nazalaki na bato nde bauti ovivre événement wana malheureusement sans ébimité bandeko affaire kidnapping eza donc même na volant même ozokumba mutuka no personnel on est en danger toza en danger bandeko nga moko na mutuka nanga balingi baenleve ngai donc soki kaka vitre ezalaki ya kokita bandeko balingaki batianga drogue ndenge bazotya bato. Cette histoire est sérieuse. Gouvernement congolais, Bozawapi, le gouverneur de la ville, le ministre de l'Intérieur, Bozawapi, bah comme on enlève tina ma voiture personnelle. Voilà. Si na kata voiture, bah yé, bah boquer le poudre, bah boquer le quelque chose, aux yeux pongi na volant. Bazio ba bo bazio ba li batio na kota sima chauffeur muso akoti ya memio yaya nga na zone di maté jusqu'à preuve du contraire que bazo sala bongo pona ba organe ba diko nga ba organe tango ba implanta kango ezalaka moto donc des gens na liste tango muto olongwa boy bazwi muto mwaza ba organe mpalamo ba organe wana ba checker ngo papa bazali yana liste mutu tel ba organe ba tena kati ya ba nini ya ma bosi ko mona ba organe bazoko ko implanter mutu bimi na frigo et bimi na congélateur c'est comme mali ekufi bande ko za somo tozo kene na suka to tchade audio pe boyoka to si émission to landa o bonsoir libota na bazola
Bonjour Nabino. Nasimbami par le Saint-Esprit à repartager Nabino expérience où l'équipe a Nandokonabiso tout. Abima équipe on a okende somba bakisi na pharmacie na ville comme d'habitude. Il y a eu un groupe de personnes qui a prié nanda kunaye bakutaki bana et bapesaki information que maman Nabino ici Kazali a salaki accident et à un hôpital batongaki ye par-ci par-là. Des singles qui basent au moins na moko ba memaye sika mama azali pour que aille bana cause information sur. Mais heureusement bazala ki na maçon bana rosala misala na ndako na bango des maçons lobité bana miki ba ko kendete pour pesa bonne kinde et bonne par la sagesse du Saint-Esprit avec qui na ko le cas d'abord na pharmacie et sika beau frère azali né ba miki ko yebisa lisusu beau frère qui va changer version va commis moi c'est Maki et si Kazali a sali accident et c'est sûr Azali kukufa to mayo et sika Azali na hôpital pour Maki na hôpital kuna akufa qui né par le Saint-Esprit aussi le beau-frère Abaki na benga d'abord numéro ya Jetou et ba moni qui sonné né Jetou aussi bango et sika Azali Azali na na sali accidenté. Et tout d'un coup, batona nyonso esika bazalaki, se dispersa ki na bango, bakimaki, bakei. Alors nous comprenons que ils en avaient gémo que comme ça la mamikolo, le coup la vacances est commis, baïbi que bana bazotika presque bango moko na ndako. Donc un groupe de gens bazotambola pour na kwa kokosa ba message à bongo, babimisa bana et bakene na bango esika oyo bazokene kolongola ba organes vitaux ya bato pour te battre kango. Donc, commerce est commis tellement makasi na Kinshasa que nous devons être prudents pour passer l'information na bano bazotika na bandako pour que eloko wana ekome na bangote. En français, un homme averti en vaut deux. Merci na bakolanda bazwa mayele. Mon cher, bonsoir. Pour la kidnapper, il faut faire attention. Ils ont changé le système, maintenant ils viennent avec des mandats d'amener. J'ai failli être kidnappé dans la pharmacie le long de 9h. Tellement que le long de dimanche, circulation est un peu lente dans 9h, on a trop occupé dans l'église. Dans la pharmacie, on a deux messieurs baillés. Moi, j'ai un mandat d'amener. Na kombo ya Jimmy. Moi, j'ai une moto, à ralentir moto. Alors, balingi kaka ba brandir un mandat d'amener balinga tokende. Mais tokende une première convocation na joate, deuxième convocation na joate. Pour mandat d'amener il y a la troisième convocation. Décision heureusement qu'il y avait un vieux il y a quartier toibane a zappé azana justice militaire tango côté nde ayoki décision a tout ninga d'expliquer tango a saisir convocation mandat d'amener wana alinga kanga mutu wana mususu po tuna e document mbala moko bimi na pharmacie matina moto bakei c'est atangi singa suko message oyo ya azaki na téléphone o ba instruction ba pesa ki bango. Donc les kidnappeurs maintenant ont changé de système, ils viennent avec le système ya ba mandat d'amener. Tant ba yana mandat d'amener na moto soit ba omema yo ka ba bimi moto eza quelque part tant yo okende mbala moko o matina moto okende libérer mbala moko. Donc faire circuler ces messages même aux membres de la famille, tout ça, donc le système est changé. Comme un système à ma baie. Comme il faut kidnapper, il faut un mandat d'amener. Ceux qui ont un arrêt, il ne faut pas chercher d'être seul. Il faut qu'ils aient toujours place pour toujours sur vandi. Ceux qui ont un arrêt et que mon tour, balobi on a place et tikali moko. On va dans la 207, ils ont la tête comme attaqué. Ceux qui ont mati moto, biso pas pétrole na moto, ko linga toza na katikati, linga kozala toujours za mutasuka. Kozala mutasuka. Liam papa là au to sana na quartier, ba utu ko enlever lobby. Kaka na moto, en mati na station plaza. O kende Kinkole. En mati na moto azaki ye moko, amonika moto musu aye amati na simana ye. Courant ke bazo kende Kinkole. Ba komi na virage wana ba dévier ba ndi okende kota ba Adrien ba leki na vitesse moko ti kota Kibomango wana ba koti na kati ya Kibomango ba droguer ye ba jouer biloko nyonso azaki nango
tango kwiti wana esili ye na zamba nde aye kobima boye il ne se retrouvait plus neti bato mama bapesi bafuteli mbongo ya transport aye kozonga donc soki ozomata na moto linga toujours ozala na suka eno na katikati. Voilà. Donc bandeko na ngai oyo mona mwasi oyo tosukisi libonnet ya Adrienne première dame ayebi bien tanga kinde Kinshasa tout et tout pour téléphone bon mona kombo Adrienne yango wana a publier yango alobi ayebi yeyo parmi bato bazo ko enlever bato mwana mwasi oyo botala ye bien bandeko na komi na suka toke msala toko développer yango. Nous allons vraiment parler to lobela ba mikondi na biso ba kondi mboka moto na poste na ye sala musala na ndenge esengeli policier sala musala na yo ministre économie sala musala na yo soki économie soki mboka eza na criminalité belé eza na ordre te économie mboka ko marché te ministre affaires intérieures et extérieures sala musala na yo import na export ekozala te nani akoya koteka kuna nani akoya ko installer ba expatrié na biso ba koya te insécurité ya modèle bo okomi na aéroport ozwa taxi wana ezo mema yo nzoka nde eza taxi ya ba bandi bande kwata bino moko wana insécurité ya modèle nini mboka nini ozokende ozobanga fotika ba bijou na yo fotika biloko na yo kuna fo bima kaka ndengwana mais non tosombaka ba bijou pona tolata to bima bien alors sokomi na mboka wana kende ka ndengala dano za keboye jogging na nini okolata kitoko te okobonga mate non mais on va aller pourquoi tourisme ya modèle ni ba touriste so bazoya na mboka te mbongo pe kokota te ba touriste tourisme eza ekotsaka mbongo ebele na kati ya mboka ndenge ni Congo ekomata. En tout cas bandeko na biso ba policier ba ministre botelema pona makambo oyo ekomi trop c'est trop botika la malamu misala malamu bye bye.